je ne réponds pas à Zakari Ponani. Na koti na débatté. Mukolo akokotaka na débat soki alinya kota débat. Je vais le répondre. Quel est le débat? Nazalaki journaliste. Talab interview kozala journaliste ezako tia micro yo moko zo milo bela di début à la fin. On reconnaît un journaliste à travers les questions pertinentes à opposer. JT déboulonnage, communication facile, et ça branche à Tokomi Wapi. Et ça n'a qu'à Tokomi Wapi. Yoka, alors moi j'attendais, il a anticipé ma gambe belé. J'attendais na moment ya jeu question-réponse. Bon, il fallait que Natsikaye n'a rejeté parce que toujours banga mutumoko alia kabatwaza amelaga mabanga za quelque part. Lobi qui en tant que journaliste, talaba reportage ba émission à makasi ba question à makasi na tuna na vinanga ngai na mboka oyo à part Joseph Kabila nani na yambate qu'on me cite quelqu'un Congo France Misona bango na biso misona bango ekara molai France.com site ya tolo masolo danger masolo kitoko CongoFrance.com. Pour Nalobaki que je vais répondre à toutes les questions, même aux Ezouta Nalifé. Il y a Liboso, Neko Flori, à qui d'abord j'ai dit merci parce que j'ai insisté que Bazalana, parce que faut voir que tout le monde a structure moko, tout le monde combo ya bakolo masolo. On souhaitait de voir le mien Bazala de Jawan. Nakacha bakolo masolo wana de tozalakana yoka ou avant qu'il y a ça l'accident. Alors, beaucoup de choses sont quand même à téléphone à silencieux. Alors, la question Tokomi Wapi et Komi Wapi. Awa. Tokomi Wapi et Zaka Tokomi Wapi. JT déboulonnage, communication facile et ça branche à Tokomi Wapi. Et ça n'a qu'à Tokomi Wapi. Yoka. Alors, moi j'attendais, il a anticipé ma gambe belé. J'attendais na moment ya jeu question-réponse. Jérémy Yoka, tango akomeli biso demande d'emploi. Akomela kibiso na ndenge ya ko intégrer équipe ya Tokomi Wapi. Siko Nathalie batalan na ye. Na obité. Ye Yoka akokota Tokomi Wapi ya émission te. Yoka, il faut à diriger branche moko tozo créer ya journal. Parce que kuna ami yebi azan expérience. Donc, Tokomi Wapi zawan neti oyo azamutu ya déboulonnage te. Didi azapi. Etikali. Bon, bato a Tokomi Wapi baza bato a Tokomi Wapi. Tokomi Wapi siko nde maison mère. Parce que yango nde mtu eboti JT déboulonnage. Donc kuna eza makamususu awa eza journal comme ba journaux nyonso parce que mutu omoni Tokomi Wapi a kozwa ba événement nyonso te dans une même émission alors que journal a kozwa côté politique a du côté ya social a du côté ya juridique ainsi de suite dans une même édition donc nde yango wana moyen ko déplacer bateau bakende na nini Ndeko Flori nazalaki directeur administratif et financier ya RLTV na koma na RLTV au moins Didier ki kwa nazo présenter émission na kutaye na makambo ya télévision mutu oyo ngana bimaka na première fois quand j'ai intégré la RLTV za Didier wana il m'avait bléi moi na mobile wana ata soki na zwaye na musala moko na lobaka na petit ke baka na yo pona zo kanisa ndenge makambo asala kanga atambu sanga ko banda tombalbai ko kende ko sala fête de société makolotina kabinda kota barumbu ata yomoko ataki mupaya. Donc comme je venais d'arriver donc ezalaki ndengwana mais to vanda avec tous les succès qu'avait la RLTV. Ah d'abord bato bazaka ko kambango ba bindenge bakamba yango moi je ne suis pas là mais tangu banomenga parce que tangu monsieur Anissé Yomboranyama alongwe celui qui était notre coordonnateur à Sali Apik Batien Ndeko Bazil a commis DG, lui qui était Dipro. Ndeko Bazil a nommé Ngai directeur administratif et financier, chef du personnel à RLTV. Bapetio Nazwa, oh, RLTV. Baebi que
paiement ko futa batu boy à part tangu Lumbala azalaka ministre nde batu parce que batu bazala ko ça l'effort il ne paye pas les gens bazo ko c'est la Lumbala ki alinga ko futa batu te. Non mais ce n'est pas Lumbala qui devrait payer, c'était bao bazo gérer chaîne nde bako kati ko futa. Quand je suis devenu DAF, j'ai mis quand même l'empreinte nanga. Lelo ba petit nanga ndenge mona ka bango wana. Na moko na lobaka na bango. Na loba na bango tangu to réouvrir RLTV na lobi petit. Mukumba o na lembi bozonga kasibisika na zwa bino ba pikla. Qu'est-ce que je vais dire par là? J'ai commencé na zakana sponsor te tilelo. Na tokomi wapi. Parce que yebi sensibilité zaki nango tokomi wapi. Les acquis c'est en opposition, même ceux qui ont quelque chose, bakolingate. Mais ndekonangai tala tabache na para bato ba voyage na ba ministre. Na ba excellence ba o bazaka na ba poche ya ba officiel. Yebi sangai chaîne na zolo ba chaîne à part que azana délégation à Mutubu. Chaîne oyo tindaka faire voyager ba jana ngolo kola magazine tokomi wapi. Na kisasa. Na souci à reportage. Toza ana kisasa. Et je l'ai dit à la télé. Chaîne moko à part que wana voyage kana ministre, ou voyage kana premier ministre parce que biloko ngo accréditation wana na gouvernement. Awe zobima. Siko to komi na clé ya ko faire accréditer ba. Bato yo zomona JT de boulonnage ba kozala na ba ministère tout. Baza kutumuke. C'est parce que tozo filtré. Parce que tala nombre ba ministère wana gobi. Est-ce que bato ba oko? Parce que chaque ministère est kozala na posa ya ko déboulonner. Donc ba kozwa bango ba kozala muke, donc on va commencer à ajouter na ba collaborateurs to ko tia bango. C'est pour vous dire que question anozoloba pour na ko faire voyager c'est la volonté politique. C'est la volonté parce que même bato yo moni ba futaka batute. Eza kozanga te mutema mabe yake ye ya yembongo amona kango ka muke kaka muke. Non, ce que yo kana na mutu o futaka ye $10. OK? Pesa ka ye $10 na ye wana à tout moment. Batu pe bazo ko sa batu ndenge nini? Aye wana che batu bon, je vais commencer à vous payer $500. OK? A futi $500 wana. Moi moko. Ozeli pona futa lisusu aye ko futa 8 mois après. Nda futi 500. Ça là je ko calculer mutu wana futa ka batu combien? 50. C'est ça les calculs que les gens ne font pas. Donc pendant que voyager de konanga na le cas étape 1 pour trouver un billet d'avion oui katumbi azoya na Lubumbashi ngayer moko na ozala na mboka te mais équipe na ngai kozanga kuna te. Je n'attends pas que Moïse m'envoie l'argent pour na kaka ceux qui osa magazine journal ndenge tozo sala bo nous sommes même incapables ya ko futela mutu moko billet to kanga to vanda. On doit fermer. Les billets d'avion, c'est combien? C'est $250, je pense. 340. Ça dépend de là. Papa, billet ya cher na Congo, c'est combien? 500. Ok. S'il y a une information importante, yanga itambo na zomona ki nazana posa ya exclusivité wan. Je vais me sacrifier, je vais envoyer une équipe. Je vais le faire, papa. Toko sala parce que za musala na biso. Je vous promets tout ça là, ba petit nanga na balemba ba avion. Hein petit? Hein, balemba ba avion, ba levier topé mana. Sans sponsor. C'est la volonté. Il y a que na souci à kosa la musala. Nous allons le faire. Ça il ne faut pas avoir peur. Bon, Antimo Salobi d'abord la loi. La loi on va se battre mais la loi qui régit les médias les amoko. Les andé que bozo comprena que logo mogote. Médias na français na Kinshasa ezo kundama kama malembe. J'ai voyagé avec Christian Lusakweno en 2010. Non, en 2011, je pense. Nous voyageons une fois, au Kendaka, Kanaba province. Un jour, je crois na Kisangani. Na Kisangani ou na Goma. Alors, binanga, j'apprécie ce que tu fais. Moi, dommage que moi, je ne parle pas français. Moi, et je ne parle pas lingala, je ne parle que français. Naibaka ninte. Les lots Christian Lusakweno na top Congo, azo sa l'émission na lingala. Donc, lingala, ezo benaka batu. Malembe. Vient anga Jean-Marie Kassam. Ozaki komona ndenga azolo balokola zana France. Lelo Hollandi vient anga Jean-Marie Kassamba akomi ko sala bémission na lingala.
Donc lingala ezali ko s'imposer. Il y a que récupérer la loi qui régit les médias et comme on a lingala. Ça ne vous en faites pas. Même les gens qui négligeaient il y a lingala comme on a pas qui va être intellectuel. Lelo bazakuna vous allez constater que tout le monde veut se déverser dans lingala. Donc on a un problème exacté. Boye ko déboulonner banani na nini na ndenge nini. Toye ko déboulonner d'abord il faut tala na ba média na biso. Moi quand j'ai commencé, je l'ai toujours dit. Quand j'ai commencé musala oyo. Nazaki komona la presse était envahie. Ozomon. Nini? Place. Maman. Boye retard. Ce qui m'a place vous s'infiltrer à Takuna. Ouais. Alors, tango otali, le média à un moment donné, ezaki envahi. Pas quand ceux qui otali, mutuazolo, kabiloko ya pamba pamba. Il n'y avait rien de sérieux à un moment donné. Tout c'était makamuka ya ba musicien. Et les histoires se faisaient de la même manière. Nous avons imposé les lots même né de zolo batachana oyo. Oyo auti ko tuna mutuna ba margo wana zo batamako. Tous ces gens-là, même ceux qui m'ont sali quelque chose, aux hommes on a les accent trop sur makambo ba musique. Makambo zo kende ailleurs. Tout le monde fait maintenant la politique. Et nous sommes arrivés là. Makambo sérieux et zo bande. Donc on doit continuer à déboulonner banti valeur en commençant par la profession. Il y a que toko sala quand même makambo ya bien les autres zo ali go réclamer. Bon, oh, dans un quatrième pouvoir bazo respecter bisoté, bazo respecter bisoté. Ndegonanga pour ne pas respecter yo, il faut yo komi pe sa poids. Ngai na lobaka na batu, je n'attends jamais une antichambre à mutu. Na vandika ka boy na zo nimba, hein. Tu m'invites, tu me reçois, je pars. Ce que vous misinga na kenanga. Il faut que le média devienne réellement le quatrième pouvoir. Toko déboulonner nini? Toko déboulonner makambo ya ke média couleur nangweza ka ko fingana. Yoka ulti koloba. Même ndenge tozo sala conférence de presse. Na lobaki na bande konanga ke bon toza au moins na une année bako finga biso pendant une année. Est-ce que ozo gana nous idéologie? Donc né tozo sala boye. Na lobaki na bande oki awa toza na une année ya mafinga. Tu trouves ça? On doit déboulonner le système wana. Amène les idées, nga pe na memi idée. Je vais essayer d'insister sur un truc parce que na moni même Tatiana a insisté na réponse na Zakari. Na lignina surprendre peut-être bien. Au moni Zakle wana. Zakle azamutu moko nga na ndimaka na ndenge ya bimela. Menga na sala kailoko mon côté, ndenge mon côté na Zakle. Ce n'est pas parce que nous sommes dans les médias que nous faisons les choses de la même manière. Zakle nengo zomo na yewana. Azaki mutunanga on s'appelait à tout moment. À tout moment. À tout moment. Togo Solo là, il me respectait, moi aussi je le respectais. Mais du coup, na monika kana campagne électorale, tozana a mis en commun, ngai na Zak. A mis en commun wana, alobi na ngaki Zak la zo silika zo lo baboy. Oh, asiliki nini? Est-ce que na sali bon, lokola bana mibali. J'ai pris mon téléphone devant notre ami en commun qui m'entend. Azo kanga. Na zui téléphone na benga Zakle en mode main libre. Na lobi Zakle zande abandi ko tombo na yoki kazana kanda na lobi te nazo benga yo en tant que bana mibali. Ce qui ezane loko sala ki o mabe. Limbisanga nous sommes des hommes te évoluer. Mais linga ti koyo kanga te abandi ko mati. Oye na terrain nanga okomona ngai Kishasa oyo loko la boyebi kaka ke Kishasa zaka ya mutu moko ti. Batu nyonso bazaba pa. Bon, alors que nenge tozaboye quand même, ils ont ba famille, oye bana na Kishasa. Ils ont ba famille ya Balito, ya ba Kisombe, ya ba Moleka, hein? Ozomona. Ba famille, ba Bemba, mais famille e komaka ya mutu moko. Nazakuna ekin e komaka ya mutu moko. Nazakuna te. Alobi nanga ke akola kisangai. Ceux qui vont voter, place la télévision, tout ce que vous voulez. Je suis obligé de vous dire ça parce que les gens sont en train de patauger dans les flous.
Et Batou Bayeba, d'abord, comment ça a commencé. Et puis je lui ai dit, moi je voulais juste me laver et pas nayo. Parce que Naza Moutou a polémique, Naza Moutou a conflité, je ne suis pas rancunier. Ce qui a eu écart de langage, Namaloba Nangai, Naibisayo. Il m'a menacé à l'Obananga qui est à la place pour voter. Ndena kola kisayo ki ngam mokolo kisas. Tokena élection. Et mais j'insiste sur une chose, et ça me bat à mon côté, je n'ai pas créé le journal pour répondre à Zacle. Qui du reste, Zacle, a sala vie naye, a sali kombo naye, na domaine naye, na secteur naye. Mais c'est un villageois de son état. Oh, bozo mona na vélo. Hein? Mais c'est un villageois de son état. Oh, bozo mona. Bango bazui découverte, bazui vélo. Vélo wana na kangisa nango photo na wuti poto. Biso toza batute yake, osombi ka leçon tie makeleli. Je vous ai invité ici, dans la conférence, c'est chez moi, ndako nanga. Que na tonyango, na mbongo ya muto qui a profession, brique par brique. J'ai acheté ce terrain en 2010. Voici nanga alekiao. Awa. Basi basomba, etikala kandambo. En 2010, j'ai construit brique par brique, jusqu'à ce que je finis. Yango moni ko boya ke batu baya ko sala découverte, place ba sala la découverte, na tia marquoir. Ba koma chez moi na mukolo lupango. Parce que batu a perdre msu bazaka en face ao. Pour que balo bateke moni akosa kabino alia kambongo ta, hein? Tu mangeras la sueur de ton front. Alors, j'ai fait ça, même moi en tant que Tamboué, en tant que villageois. Okobanda ko sala te ke lelo balambi soso pa na yo il faut mokili mobima ba yeba ke lelo yo lié soso. Ce n'est pas ma vie. Ce que somi mutu yo so yo kanani nazaki na syndicat de Kolo avant-hier. Aye, il m'a cherché. Aluki villageois. Hein, Katumbi aluka villageois. Ndenge na zaboy, tout ce genre ba tout nyonso wana bomonaka. Ngai na kenda ko beta kokonko e pa mutu te. Baluka un villageois. Boyoka kanga tena makamba matolo. Et je vais mettre la discipline na tia na tokomi wapi na JT de boulonnage. Pona ni bajana nga bazawan. Même ceux qui azana nzala okoyeba te. Basenga ka jamais mutu transport. Osengi visiteur transport na yo ki na bengani yo. On s'organise tant soit peu. Parce que zana batu mutu akobana ko kima bureau. Même ceux qui ont zagina likamba ko ya ko tala bino lokola zana mbongo na poste ayebi ke botungisa kaye. Mais vous étouffez les gens. Na sala vi nanga na matolo te. Na beta kama solo ya bilamba te. So ki ndenge nini. Na lataka bien te. Na zakuna te. Mutu na ngai. Ezana makamususu. Bill Gates. Osio mona ye? Osio mona ye alati nini? Okomona ye na polwa pamba. To utina chef de l'état na Goma. Responsable ya Iusi dimwe bala kisayoye. Musanganya oyo azalia mokolo Captive Hotel. Kaka bala kisayoye. Na mboka oyo okobo ya banande kote ya mbongo. Kobo ya bangote. Mutu mbongo asala ka ba grimace te. Mutu mbongo asala ka ba grimace te. Alors, c'est pour vous dire que je n'ai pas besoin de ça. Et si je ne réponds pas à Zacle, na boya ka ko répondre, je dois profiter de cette occasion pour que je parle une fois pour toutes. Équipe wana na constitué, ngana keko luka mutu moko te. Jérémy Yokama a écrit. Ceux qui bozana posa na kolaki sabino demande d'emploi na ye. Ba tutu wana ba yeko luka musala. Moi je ne peux pas accepter tozana wana chef de l'état aligné à lutter contre le chômage yo imposer ba tout chômage parce que ba koma ba wumbu na yo. Ça non. Donc tokobo yango parce que tozo banga mutu moko ba to ba vanda na bandako. On ne fait pas ça. Je ne le fais pas parce que je dois répondre à quelqu'un. Moi na mobali yo Toso azali ozali antimos. Boyebi bien que Jérémy était mourant en salaki accident. Il fallait abandonner le nôtre. To vanda kaka ndenge to yoka pasteur nani. Oui. Donc bazo belelaka. Nous sommes allés voir Yoka. Yoka loba nanga bandakala. Alobi ke nga na koya ko travailler na yo. Il est là. Nazoko selogo mokote. Bon, il fallait que natika ye na rejeter parce que tozo banga mutu moko aliaka bato za amelaka mabanga za quelque part.
je ne réponds pas à Zakari Ponanine. Nakoti na débatté. Mukolo akokotaka na débat soki alinyako ta débat. Je vais le répondre. Quel est le débat? Nazalaki journaliste. Talab interview kozala journaliste ezakocha micro yo moko zomi lobela di début à la fin. On reconnaît un journaliste à travers les questions pertinentes à poser. Au lobby qui en tant que journaliste, talaba reportage ba émission à makasi ba question à makasi na tuna na vinanga. Ngai na mboka oyo à part Joseph Kabila. Nani na yambate. Qu'on me cite quelqu'un. Ça c'est d'abord d'un côté. Il y a côté l'isaki côté à profession, je suis parmi quand même Batouba Sala effort. Je ne suis pas grand parce que biso ba villageois tout ça ba grand. J'ai un parcours dans les médias. Na banda na radio. Na kena presse écrite la prospérité zana kisasawa. Eza biloko wana Batouba zoko sa kosatin. Même Louis Jacques. Eza na ba image zo circuler. C'est parce que les journalistes ne veulent pas faire de recherche. Combien de fois il a fait des émissions zo kumisanga? Kenaye na monde oyo na ye na vision na nga mususu esimbi. Bosi boyoka ke aloba ce qui ndenge nini tout ce qu'il raconte là c'est pour plaire à sa bouche. Je ne l'ai pas répondu parce que côté wana ezate. Côté ya kembon ngai na sala d'émission les grandes émissions nga lelo ti lelo d'émission na sala na ba maman Olivier zo circuler na ba réseaux sociaux. Donc les grandes émissions nga na sala ezali les grands reportages M23 kota na Goma tangu nazolo baki magazine bokomona makamsusu M23 j'étais le seul journaliste à Kitana Goma katakatanga bakoti na Lubumbashi j'étais le seul quand je voyage comme ça je laisse les caméramans parce que je me dis ceux qui na kufi moi c'est ma famille bakoyeba ke musala na ye mais ceux qui na kena mwana batu akufi ngana kozwa problème na famille quand il y a eu évasion awa oyane mon antemi à 4h du matin moi à 6h j'étais là-bas na Makal. Événement au balobaka le 19 20 21 nakutaka journaliste mako ya RFI na kanda Kasavubu. Donc toza batu oyo mutu akotangisa biso akoloba peti to longwe kuna toke en tant que parlementaire il faut la kisabatu ke ngai quand j'étais député voilà ce que je fais voilà ce que je fais voilà ce que Eliezer ne fait pas ou ne sera pas mesure de faire. Soit qui to kena ba débat wana de to ko réfléchir bien. Ezako lobaka ka ndengo wana te. Deuxièmement, je vais clôturer ce dossier de Zakari pour que na le gana makamu susu. Boyebi pourquoi je ne réponds pas. Ya za mokolo ki sasa ti. Yende ki sasa o tangwe botami ya botami nango. OK? Mais je vais vous révéler un truc. On peut m'amener la machine. Bokoye bayango. J'étais candidat na Lukunga. Parce que Awazolo ba même il est allé même plus loin. Yakoloba ke ye muto aliboso journaliste ya kokoma député ata binomoko. Na 2006, so ito keka na 2006. Ba Serge Kayembe bazala kité. Même na 2011 wana. Basile Olongo Pongo est sorti avec combien de voix? Nazozwa, ça ce sont les résultats. Oui, il y a 2011. Il y a le nombre d'élus. Bango. Il y a liboso na Lukunga comme on a Franck Diongo Chamba. 20 000 voix. Yami Balé, MLC. Kambinga Katomba Germain, 18 000. Yami Satou, Paluku Kavula Bwana Boula André, 12 000 voix. Yamine Baba Baswe Wishia Zakari, 12 000 voix. Ok? Siko, ce qui tokei, Tchelabiso 2018. N'a postulé na même circonscription électorale. Naza na télévision te, na kenda église te, kolobaso kindengeni. Bon, na sala 4 descentes seulement, na kisasa kaka na Lukunga. J'ai besoin de ça. Alors, je suis sorti na même circonscription électorale. Je suis le premier. Ngana bimina 12 000 voix. Parce que c'est juste un petit sondage à Koyeba. Qui est qui à Kinshasa? Qui est populaire, qui ne l'est pas? Parce que Kolobapé a trop les habités. Au moins, dans la télévision, même dans YouTube, il y a les gens qui restent balanda kabilo comme Mokoboye parce que seulement bazana posa ya koseka pour se défouler. Alors, ça y est où?
Oui. Alors, tant que zotala il y a toujours na Lukungu na 14 sièges. Mais cet homme est sorti le premier avec 34 600 voix. Mutu ya mibale oyo azolanda azana 14 000 voix. Écart à 20 000 voix. Donc, quelque part là, moi, modestie, il faut ça là bien. Et on doit comprendre ça. Je n'ai pas besoin de s'occuper. Ceux qui vont répondre, c'est parce que j'ai dit, on n'est pas dans les débats. Même les débats dans des émissions. Vendre en tant qu'intellectuel, ça la pas émission du début à la fin, sans citer les noms de gens, bah, tu vas sentir que Moutouangwa Kenda Université. Les débats d'idées. Donc, c'est un peu ça. Je n'ai pas besoin de les répondre. Je ne les répondrai même j'ai répondu parce que c'est une question qui m'était posée. Je n'ai pas besoin, Nazana temps ya kolikisa te. Mon temps est tellement précieux que j'ai des choses à faire. Au Parlement, vous pouvez poser la question, nous n'avons que quelques mois. Je suis parmi les gens qui interviennent. Et des interventions pertinentes. Je suis sur terrain avec la base. Je secoue les autorités. C'est ça la capacité d'un député. Donc, je n'ai pas besoin de les répondre. Ce n'est pas que nazo bangaye, ce qui ndenge nini. A sala vi naye, na ndenge naye, na secteur naye, na façon naye, nga na okotaka kunate. Le problème ya échec que to réussite tenga na habité. Échec que to réussite. Azo betaka masolo ndenge nini azana ba industrie na ba Turquie, azana ba usine na États-Unis, azana ba entreprise na Californie, azana ba bilo. Donc, au moins il y a loin. Aza patron, moi je ne suis pas patron. Je ne suis qu'un simple petit villageois. Même temps que tu as makambo ba photo. Makambo ba photo wana na lobaga na batu il faut ko keba ko critiquer mutu. Moi na mobile les anines. Pourquoi na félicite Isaac? Parce que za mutu asali vi na ye na ndenge na ye. A longwe dans les néants asali kombo na ye. Mais na secteur na ye. Mais ce que so idokena makambo ba photo. Est-ce que yoko bimisa photo na yo il y a 7 ans, nga pena bimisa yanga il y a 7 ans, ba comparer. Même kolo moko akolela wati. On doit respecter les gens. Donc, c'est un peu ça. Réussite ou échec. Il y a réussi ça, à patron, à Batubili. On y a engagé plus de 100 personnes. Alors, Tatiana, je pense que j'ai répondu en même temps. Je ne le fais pas pour prouver qui que ce soit. Différence entre Lingala facile, non. Oh. Non, pourquoi Non. Différence entre Lingala facile, n'a agité de boulonnage. Une question à Tunaki. Oui, c'est ça. Yango nazolo baboui. Différence c'est ma kasi. Natalisio ya liboso que nous serons beaucoup plus politiques. Politique et causala d'abord centre à ma camp. Deuxième élément, au quand même un commentaire parce que difficulté beaucoup zalanangwe zani. Tant que bon facile, peut-être que Jérémie a qu'à répondre. Ça c'est je ne sais pas s'il fallait le faire. Parce que et loko et cause les andés que voya Jérémie et Yebani. Mais voya Jérémie ou Yebani, beaucoup quand même dans les commentaires il y a des éléments. Ça sera différent. Et cause à la tête que éléments politiques, ils ont même commentaire que n'a pas fait de société. Non, ça sera vraiment différent et beaucoup découvrir. On ne vous en faites pas. Paul Tosuwa, Alobi et Ozui. Jérémie, et pas seulement Jérémie Oka, Ozu Batebele, Yanine. La grande équipe, il y a Zach Lepo qui Lingala facile Koufatan, Lingala facile Koufatan, n'a pas les langues. Oui, n'a pas les langues. Kako bandalilo, même ceux qui est ligné Kotana Rea, il faut qu'ils aillent. Pourquoi je dis ça? Ngai nazo salate que parce que kuna na yoka ki bazolo banabino que ba Jimmy Babima. Oh, pour Moutouangwa Zaki ko répondre. Bino à lobby, oh balobi ba Lyon, ba comment ceux qui ba même. Bon, bino ba Paul Tosuwa Bobima ba 12 apôtres. Bon comme ceux qui ba nan. Ba zo répondre bino kunati. Mais lingara facile les alika. Mais oyo. Ce monsieur si je l'ai pris parce que il est allé démissionner
atiki makambo na ye aya komeli ngai aye kokota awa. Mais il ne faut pas te réfléchir ndengwana parce que ceux qui te réfléchir ndengwana finalement mutu akwangajia mutu te yo bazwa yo na digital yo Paul Tosu. Ce n'est pas que ba format est pas ça. Au Utaka place. Oui, au Utaka place au Utaka. Oui. Ça c'est la lettre de Jérémie Yoka. Le 22 avril. C'est la lettre de Jérémie Yoka. Vous adressez. Il y a même la lettre, la réponse que nous lui avons réservée. Donc, oui. Alors, il a écrit, nous lui avons répondu, même dans la diaspora. Il est français, ils ont simba penzate. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Mais il y a des éléments où ils allaient kozanga. Entre autres, pour que Batoubaza informer à la minute dans ma campagne politique. Ah, depuis que Katumbi a annoncé à l'Obiazoya, mon nez bazolo. O Katumbi a koya bakobomaye. Oh Félix, bunda kina mova na kingakati. Ozomona. Donc ezana kambwa lukuta ezali kotambola ebele. Même arrivé, même temps où bazu décision pas conseiller spécial, il y a chef de l'État que autorisation, il y a décollage, na atterrissage, il y a survol na espace, il y a Congo, va obtenir au préalable la permission, l'autorisation, il y a conseiller spécial. Batubasali makele, mais le média n'explique pas. Mais les bossos zalaki un air mutu zalaki ko salati. Mais le kola un air a comment qui le kola un état dans un autre état. Nde balu zuka ka prérogative wana ba pesha mona mutu mususu. Donc ce sont des choses comme ça que nous allons essayer de compléter et aussi kosuka na ba makambu poto zolongola ka makambu moko boy. Makambu ya kofinga par exemple. Ah wana uti ko yebisa bino awa ke presse angwe koma kika kofinga ko même ndenge to sali journal awa. Na équipe nangai o bomoni batelemi awa to se préparer déjà moralement to ebi ke to za au moins na une année ya bazo finga kabiso une année donc ba ko sala une année bazo finga donc et ce sont des choses biso to zoluka to déboulonner to ibisa quand même batuke même quand il y a un problème avancer idée la peine avancer idée parce que ko finga eza arme de faible mutu ya makasi ya malonga. Ceux qui ont pesi idée, il n'y a pas pesi idée. Mais nous, on est là, aux hommes bateau, même conférence de presse. On dit que bateau va stressé. Et ça que au sali boy, est-ce que aux hommes on attaque au pelissimoto, aux hommes on attaque au luki bitumba. Na lobi bitumba wana nde tozo ya ko déboulonner. Ce n'est pas parce que mutu alongwe pa na yo akom moi j'ai présenté na kati wana na présenté bino mwana moko na longole pa nanga. Astrid Kalunga zawan. Même si je suis dans les besoins na ye na bengi akoya. Bagarda ka ba relation ndengwana ezana batu bazaka na ba RTNC bakende pa ba privé ba ope bazaka na bazaki na ba privé bakende na RTNC mais ça dépend mutu na mutu aza libre ya kotambola Congo France bisona bango na bango ekara molai France.com site ya tolo masolo danger masolo kitoko CongoFrance.com